Nanga Jerry Kalaka na bakaninga wepa ya mokonzi na tina ya faux document oyo na banda ko salela diplôme ya moninga nanga oyo asilisa classe ninga na zaki na ba difficulté na silisa kite yango wana na banda ko salela document na ye yango mokonzi ya kaninga ko na situation. Document nini? Diplôme ya université. Diplôme nini? Diplôme ya médecine. Aussi au sali lokola médecin wapi? Nga na banda ko sala na intérieur na Bandunduville yango na yaki awa na Kinshasa pona continuer d'études nanga vi ba difficulté na zalaki nango yango na banda ko passer moi temps na centre moko en titre ya ko sala lokola stage te centre te ozali na centre te ozalaki na clinique nini na clinique Promedis eza na 10e rue ezali wapi soso na zalaki na Kimkole en tant que nani na banda ko sala en tant que médecin. En tant que médecin, docteur, na kombo ya nani? Na kombo ya Paipai Kisangara. Diplôme ya Paipai Kisangara ozwaki ndenge nini? Diplôme wana eyaki epananga na bengaki ye comme na yebaki ye kaza moninga tosolola na ye na linga na mema ba dossier na ye quelque part na centre moko balinga ba kongola. Malheureusement esimbaki te yango wana na se serviraki na document wana pona sala mosala. Non, eza bongo te. Yo zwaki diplôme na ye po olukere musala o déposer dossier. Mais na mayele wana ozwi diplôme na ye okimi o disparaître. O bandi ko sala diplôme na ye o bakisi kombo na yo bandela. Na zwaki diplôme na ye pona lukela ye na ke kokotela ye ba dossier quelque part na centre moko pona azwa musala. Mais centre yango ezalaki lisu opérationnel te yango wana nazwaki diplôme na ye na bakisaki kombo nanga mais kombo ezalaki na kati ya diplôme te kombo ezali banda ya diplôme na ye ezalaka ndenge ezali Paipai Kisangala yango wana na banda kosalela. Bon yo zo salela go en tant que dani na qualité nini? Nga nazo salela ngo en qualité ya médecin mais malheureusement na silisa na no classe te. OK. Est-ce que diplôme en médecine ba yiba kango? Basale la kango na kati ya yozo soigner bato oyiba diplôme ya médecine okota na labonana na bloc opératoire opérer bato ezalaka te mais yo sali yango zanani bon na salela ki yango non en tant que médecin o na banda ko sala intervention te na kota pe na bloc opératoire te mais na salela yango en tant que faux médecin wana oza criminel na société oza mutu malamu na société na za criminel. OK. Aussi au kota ti na classe nini bozalaki na ti na classe na kota ti na 3e doctorat. Kombo na yo? Kombo nanga Jerry Kalaka. Adresse nanga avandi na avenue Louvezo numéro 51 na commune ya Kimbanze. Aussi au sali na hôpital Boni te awa na Kinshasa à part clinique Promedis wana na sali sur hôpital mosusu na intérieur na zalaki na hôpital na centre de santé ya Mangai na intérieur na Bandundu. OK.